Nazunguka masinga yoyo sokolo takinga na ndoto mama yaka tolingana na biso tomona baparent na yoyo ton futur mari na yoyo sokolo takinga na ndoto mama yaka tolingana na biso tomona bapasteur na yoyo. Bonjour, bonsoir, ça dépend Ernie Rolanda sous les baobas. Quand toyaka vraiment esengo naba oyo nyonso ba Rolanda la danoise toyeka kandenge toyaka bandeko na ngato ko lamsa conscience na yo mama yo papa oyo landaka sous les baobas vraiment conscience na yo lamuka to komi penza na ba dernier temps eza vraiment très mauvais ba circonstances ebelé et ça vraiment comme ma bande connexion na kufa et puis boke bana lokoso ya mbongo ezoboma vraiment ba yenge na bande connexion ya bundu ya Congo na église ya PV ya Longo vraiment qui ambote qui est no lo sako respect na ba chef coutumier na biso bisika biso bizwi bino respect makasi et wuti na sous les baobas boboto bondeko na bande connexion ya catholique ba o ba sala kelelo to tanga mustu penza e vanda pe e sala musala ya malonga to pesipe ba shalom na ba homme de Dieu na ba chantre de l'Éternel ba mama pasteur ba protocole ba o nyonso ba tunyoso oyo ba kumisaka nzamba lola vraiment ba shalom bisika bizubino bande kona biso ba o ya biso ba cousin na biso vraiment bana ya papa na biso bande kona biso ba musulman ba tolingaka bino bozaka toujours ensemble na biso bisika biso bizubino vraiment ba salam ebele ba salam alaikum nzamba lola abatela kaka ndenge azobatela biso malembe tokokoba bande kona ngai bino moko boyebi s'abonner belé na sous le baobas number 1 bokozwa toujours ba conseil malamu bokolamisa toujours ba conscience na bino s'abonner pena tozobenga bino s'abonner belé et aux ala esego makasi s'abonner vraiment sur otali la danoise s'abonner et ça bien pe bo like sur ba vidéo et puis ça le kola bozo pe sanga ipe ba bonsoir ba bonjour et ça la ranga esengo malam bocha ba commentaire na bino de bochaka toujours et la musaka conscience yangai na ba oyo nyonso bazolanda sous les baobas bande konangai toye ko beta lisolo audio etamboli e komelinga to lobi pona nini te to solo la na suka na kocha audio bomo na likambe komeli de ko mwasi bande konanga to sala attention na banzela tozo kende vraiment to sala attention pona ko continuer lisolo na biso bande ko toza na se ya sous les baobas bino moko boyebi o epesami na humble servante na bino la danoise bande konanga moi kopati kopwa mai vin rouge vin blanc et les kakanango tokos na ndenga mukete bande konanga pourquoi pas moi lungwila na ba chef coutumier na biso l'autocope ezalaka bien mais boke bana zododo ezalaka mabe makasi koka ochema whisky muke yango pe le kakanango belez na ba whisky pourquoi pas belez pardon na ba glaçon pe ezalaka pona ezalaka déjà na whisky na kati kobakisa lisusu te talaka symbiose mususu epesaka mabe makasi bande konangai ndeko mwasi bokolanda na audio aye penza beti lisolo na ye et salina pasi na mawa mais la musi conscience ngape na lobi tika peto leka biso peto la musa conscience na ba oyo ya biso mais avant to kota la lisolo bande konanga ibino moko boyebi mu pepe ya sika o tozolo ba live together o to salike to longola bande konanga ba solitude na kacha banda na biso to longola solitude eza mabe to lakisa amour les uns et les autres to salicite na biso des rencontres bande konanga bilan nango eza positif bino moko boyebi mu
motuya la danoise ezalaka posé sagesse d'intelligence o nzamba pe biso tango nyonso ofele sans condition ezosala bandeko nanga ebele bazosepela bazoko enjoy déjà vie ensemble na bango vraiment ba témoignage eza ebele boyebi ka tozo travailler na anonyme moyen vraiment to lekisa ba couple aussi ba former eza te na ebele batindi ba photo na bango ba kutani ba o bazaki na Autriche ba kutani na bato ya Suède ba o bazaki na Australie ba kutani na bato ya Londres ba o bazaki na kati ya Manchester bakutani na bato Angleterre ya bato ya Londres ba oyo bazalaki na Belgique bakutani na bato ya France ba oyo bazalaki bandeko nanga ba couple esalami kozangisa te yaka oyo ndezali site ya sûr bandeko nanga bolanda bilanda te bolanda ba copie coller te boya na site oyo number 1 la danoise live together boyoka na kombo zo sonner live together kombo wana euta epai ya Nzambe bandeko nanga botia dutite bokeba na ba copie boya pa ya la danoise tête posée nazolanda ba critère na yo nde kopesa mobali ya malunga oza ba critère ya bien okozwa pe mobali ya malamu oye na ba critère ya lokuta okozwa copie coller ya yote boko umela te boko panzana tambola na vérité tambola na bonzambe soki nzamba tundi atuti motema na yo kotuna conseil na mutu te yo benga ngai ndakopesa conseil soki tana yo ekoki okota na live together ou bien okota te bandeko na ngai pona kaka eza anonyme bato ebele babenganga la danoise komisanga na lobi tangu nano ekoki te pona yo na ba critère oyo yapesaki na vie na ye oyo yazalaki nango bandeko na nga bokeba okende na site mususu bazokomisa bino bikomisa okoya suko divorcer okoya suko panzana bandeko na nga bokeba bosala attention boya ebele oyo ezali vraiment mon pépé ya sika na kati ya site na biso bandeko na nga bino ba marié bo ba biso te bino pe bo sala musana bino bo partager parce que tozo sala ngo pona ko sauvegarder ba mariage ya ba marié ebele bazolela mobali na nga bazwiye mobali na nga basali boy mais alors que ba femme celle basé belé ba homme celle basé belé ceux qui to sangisi bango tamso na comité na biso ba makambu ya ko tirailler et ko zala lisusu te bandeko na nga leo na ko umela na ngai te na yeka na la musa conscience na ndenge ya likambo ya video ya ndeko mama oya sili kolekisa pardon audio na e ndeko mwasi alobi azalaki autaki musala vers ba 17h bandeko nanga akiti na e ba entre ba 16h ba 17h bolanda audio akiti na bus kokoma kaka komi boy bandeko nanga monika katanga zokende 5 minutes ya marche na e tango asili kokita na re amoni mobali moko aye bandeko nanga akwesi liboke ya mbongo ebele liboso na e mbongo penze mbongo ebele monani wana e panzani wana mwana mwasi azaki paniqué et puis mwana mobali wana lekani na ye azoko tambola na ye alors na pembeni na ye jeune fille moko azalaki wana mwasi kitoko bandeko nanga kabelo ekota na kati ya nzoto maquillage okoloba te atelemaki wana azoko sala loko azoko soa na telefone tango mbongo wana ekwei ye pasali ko atali alobi ser mbongo ekwei ebele boye tokabola na biso kobenga garçon wana te tokabola garçon la bandi kokene me abandi ko ralentir bapa bandeko na ngai nzoka nde ezaki je na bango alobi tokabola maser tokabola na biso ya lobi te lo kwa zaki na bonzambe lo kola pe azalaki lo koso mbongo te lo kwa ba mama mususu ba mama moziki ba mama Chine ba mama ya Lagos ba mama ya Lomé ya azalaki na jarwana te ye penza zo mbongo ne na mutoki o pena tango azokende pena bandeko nanga kosala libanga ayebisi se wana bi ngana yo to yebani te to mbongo ekwei likambo nini ngana to kabola mbongo eza balamu te ndeko nanga to ko benga ndeko mobali to benga ko benga zolanda ndeko mobali na zongisela ye mbongo na ye parce que eza mbongo neta mususu mbongo na ye ya kofuta loyer mususu ya kosala makambo mususu pourquoi ya business na ye ngai en tout cas na kokolia mbongo ya motoki ya moninga te ba mama bongo bandiko nanga tokota na conseil soki ba mama bongo bakomi ata 5 to 8 na gouvernement ya Congo bandiko na ngai Congo ebongi parce que Congo na biso na bato nyonso na gouvernement moyibi balingi koyiba mbongo ya peuple balingi koyiba peuple bandiko nanga ba mama musu baza na kati ya mabala na bango nazala ba témoignage ba papa belé balobi mama moyibi azoko yiba mobali mbongo bandeko na ngai
mobali akodia na mbongo na ndako ayibi akokende na carte ya banque ya mobali ayibi ba mama abongi azanda moyibi te soki ozoyiba ozolia mbongo moyibi ozobokola bana na mbongo moyibi kanisa génération na yo mama komi mona yo moko te po biso ba mama biso ne tobokola bana biso ne tosalaka ba sha biloko kolia ya bana tango ozolesa bana mbongo moyibi yebaka sor wana bandeko kata lien wana tamsu yo pe mama au place obutaka mama na bandaka koyiba eye ko contaminer yo me yo na tango zoka mungongo la danoise ba o nyoso ba yiba ka bambongo mibali na bango o yiba kana musala même oke na musala ozwi kaka biki o sang o senga chef na yo ozwi mwa lilala o mwa eloko o sang o senga ndeko nangeza déjà moyibi yebaka ketango zoya na ngona ndaku eza bénédiction te pona bana to tika ki moyibi tala ndeko mwasi soka zaki moyibi mbele lelo ndeko na biso ba bomi ye mbele lelo azali na liwa bandeko na ngai me lokola zaki na moyibi te azalaki penza sagesse ezaki makasi ndeko mwasi abiki na liwa ndeko na ngai to continuer lisolo bino mo boyebi kala danoise ndeka kendaka moi lisolo moi conseil et ça la toujours tokos na ndenga mokete to melana biso bandeko place ozali soki na nozwa kite stopper la danoise zwa moi kopo na o bandeko na ngeza ka très bien et apesaka vraiment ba tension na biso to melana biso et ça la bien bandeko ndeko mwasi alobi na mwana mwasi wana likambongo ya nini ndeko mwasi wa biso akamata lokoti mbongo wana tango lokoti mbongo wana akeya landi garso wana alobi ndeko langa talo kwesi mbongo yalobi ya solo merci eza mbongo likelemba bandeko na ngai soki pazaki congolais soki pazaki kolonini ba préciser te mais oya pesi biso histoire oya zotambusa ba audio azali ndeko na biso congolaise abio izambongo likemba na lingena kene kotika ngwe pa mutu merci na bolingo na yo merci na ndengo sungi ngai bandeko na ngai yaka kasi tokende na sombela yo moi masanga ya pio na pesa yo parce que so na panzi mbongo awa batu bazoleka ba voiture bazo bandeko na ngai ko boma mutu ko bika boy facile même batu bazoleka boto yebite bato ango so bazaki bato mondo yo soki mwa mwasi wana bandeko komona mwana mwasi azongenga na bakabelo na telefoni bote olobi o mwasi na nzela nzoka nde mwasi moyibi nzoka nde mwasi a bandit nzoka nde assassin nga ko boma moninga na mwasi ale mbala moko mwana mwasi wana kaka zinga ka ya fi wana akosaka kaneti na telefone zinga kama mwasi te azoswana garso na lobi bonding ezawana yaka kasina keneno na kwempuna toke lukesika mobo na sombelo bas moi masanga pio omela bino mokande to mela kana sule baoba moi mwasona motema moko yebise akende apo ki Saint Esprit lobi na non ko kende te yo senga ikaka merci akende na alobi papa merci kende na yo eza nango problème te bandeko na ngai masanga ngo pa ngaka esombela eza kaka ba 1 pound ba pas même pas de plus que 5 pounds heureusement soki mama ngo pas ki lokoso ona kende nazwa mwa moko na ngai nde la dado azalobaka mwa kopati mwa kopa café bandeko na ngai mbelelo mama abiso azate do bazaki na programme loko ba moniye azaki na mwa saki na ebilo mo boyebika ba mama congolaise batambola toujours na mwa saki na yemoko ya bien mwa saki ne moko ya mwa ya griffe bayebika ke boye na kati kuna biloko ya bien za bakende soit babotola esaki babotola mwa telefone na ye bandeko moyibi ekomi tina moi ndeko mwasi tango kaka boyi ezalaki lokola atumboli batu wana oboyi mosibalo na bi ok après comment le bane oza na chance soki penzo kendeki olinga komona tolingaki to boma yo bango mo bakomi ko sakola bande ko mokile komi na suka boke ba mama olokote loko boyo surtout soki mutu azaona yo moko penyo moni ndenga kwesi benga yo zongisela ebiloko na ye soki omoni yete ozwi boye tala gauche tala este soko moni pe bis ezo ya kota na bis olokoti mbongo ebele nde wana ozomona mutu te
kota mwana makolo te tamso babomba minzinga nzinga so imote manelo bizwa so ko zwi kota na bisi mama kota na bisi kende na bisi ti place bisi ezo suka yoka na kati ya bisi kita changer bisi mususu kende ta destination koni to ape na poto okochaka map oyebo kozonga na ndako na modèle mususu parce que oyebi te soki baza wana nzinga nzinga bakomosala bato baje oya kozwa mbongo boitango ozokende nango bakangi yo babeti yo bien na poko baviole yo basali yo mabe tala awa na kati ya Londres awa batiaka bakamera partout na kati ya Angleterre awa me bato wana ya misu mabe bamisu mavondolo baza kaka wana po basala bato mabe ndeko mama soka landeki ka lokoso bandeko nanga lelo to nga to kasango ke babomi ndeko na biso na coin et puis fille wana ya kabelo wana abandi su kolanda ye pona nini oboyi poni oboyi kokende komela masanga muta sengi alobi na yo alobi mama nga na yebi yo te ngako nazosola na mutu wana yo saka na telefone koma yo zoyeba makambo nyonso tuko biso tozosola na mutu wana bandeko nanga to mituna nanu question ya mukomoto aza na telefone mwana mobali mwasi wana alandi garçon wana tangu ya zozonga tuni pona nini okenda yete komela mwa kopo moko nini azo donc eza kopi na bango soki mwana mwasi wana alanda kikaka loyege mwana mwasi wana bandi kokima tango asali bongo bandi kokima bayebise soki okendeki obiki babimiseli yango penza boye soki okendeki lelo ninga kozala na mokili oyo te bandeko nanga botala bamakambo ezokomela bato bosala attention lokoso eza mabe lia na mutoki na yo moko lia na mutoki na yo invente ke eloko mo ya bien oyo ekosala ke ezokotisela mbongo epe ezosunga pe baninga bandeko nanga nakomi nanga koshite vraiment nalingaki pe kaka nde nayebisi bino ngai nazo travailler pe pona live together donc il faut na lobela yango faut na pesa évaluation na pesa bilan bandeko nanga na koyaka ta chaque fois te na kobimisa secret ya site bino mo boye biso koye naza na ba question o ngana ko poser yo jamais na ko biblia ngo na kati ya site parce que ba dongolo miso bazanga raté benga ngai okoyeba ndeni na travaillaka okoyeba ndeni ngana ko faciliter yo tâche okokamwa pe tango kozwa mwasi olobi la danoise neti oyebaki me mwasi na lukaka yeyo ebele na pesi bango basi surtout mibali bazalaka soka na pesi bavanda bi la danoise na comprendre te mwasi pendo pesi nga mwasi na lukaka yeyo pona nini à partir ya ba critères et puis bino mo boyebi nga nazaka maître banza boyebi yango juriste bien signé biso pa totanga tanga ba camarade donc nazo tiango pe na mayele na kati na ngai donc nazo travailler na buzoba te yango bo sala attention okoya kokende boye et place moko bo bazo travailler car pona loyenge pona soki bazwa makambo bazwa mbongo bien pona ba tricher basala bo opesi kombo o ba pesi buzoba ba pesi mwasa buzoba bo sala attention yango wana avant okomisa na site yo moko kana senga rabino soko zali mutabi nzambi kota ba jeûne et prière soko zali mutu ya oyo penda okumisaka ala kota pe ba prière na bino ba 5 fois par jour soki ozali mutu ya catholique sambela Maria Losako otodi gracia mokonzi azali na yo abeni yo yambo ya basi nyonso abeni pe Yesu mwana wa yo Santo Maria mama wa Nzambi esalaka tokos wana bozana se ya sous le baoba et pa ya mama leki na bino la danoise bandeko nanga botala bakaye yango oyo bomoni oyo nyonso za ba dossier ya live together soko bengi masolo kozala awa botala ndenge la danoise niveau ekomi yo siko ozozelani pona kobenga pona nini ofandi yo moko bandeko na ngai naza pe na audio ya ndeko na biso mobali à partir ya Congo aza marié maza médecin atangaka mingi alobi la danoise makambo sali nzambe apambola yo soki nazwi tana kochena bino quand même audio ya ndeko mobali aza médecin alobi solitude basali examen ya solitude papa balobi solitude ezoboma koleka sida koleka cancer koleka parce que ezali mabe ebele ozomona bazosala ba suicide
na kati ya bandako abaye mokili parce que azo se sentir ye moko abaye na ye. Okomona batata musu botozolo bawa o akufi ye moko azalaki bien nzoka nde bokoyeba te bakisi na ye nyonso bapesaka ya mela le musu ya tension ameli yango mbala moko parce que nini abaye na ye aza kaka ye moko amonaka bana te amonaka mutu abengaka ye te aloba je t'aime bandeko na nga ka ndenge omonaka wana bazoloba no ba je t'aime même bana bazwa koembrase yo maman on t'aime bien je t'aime bino bana na biso mpe boyebolaka ba mama ba je t'aime bo benga ba papa na bino ba mama bo fungula mitema epai ba papa ba monaka bana na bango balobaka na bango ba je t'aime wana bandeko na nge salaka bien ezo longola ba souci batu bomba bakomaka naza stress et puis bandeko na nga boyeba ke monotonie na vie ebomaka yo vi na yo ezalaka kaka oke musala ozwi bus oye na ndako okalingi mwa Thomson olie otali TV otali information otali mwa YouTube oke olali olamuki na tongo ozana mutu te pembeni na yo o partager vie ozana mutu to bima bandeko nanga eza bien te bo mindele onde bomonaka aza ye moko me soko bengi na ndako mingi bazalaka na ndako te ba dimanche ake ko beta billard ake ko beta mwa basket akutani na baninga bake café biso to boya bandeko café za lisumu te oke na mwa café biso to bengaka bar eza lisumu te na kati ya bar na kati ya café bateka ba café bateka ba ti bateka ba fanta il faut ko bima banganda wana bomona na ba Paris kende ndeko mwasi okomi kuno somi mwa liboke na o mwa nini ole misu eza kotala tala misu exercice ya misu ezo changer environnement na yo bandeko bato basalaka na bahôpitaux bainfirmière mpo ani bazala na balongue vie parce que bamonaka makambo ezo kochanger tout autour na bango air nyonso mais bato basalaka na bureau kaka ordinateur ozaka wana ou bien place moko cleaning ocline ozongi ovandi na ndako bandeko bazokufa bamaladi ya mamakolo basusi bobima bandeko nanga eza lisumu te mupepa mabe ya kokota na vin okei na bar eza lisumu okei na café bandeko nanga eza lisumu te kende ko se distraire moko bimi ete yango yo oke place bobo batu bavandi bolie mwa glace oke kote ba vieux kweyaka oke na bana bazomona nde ba vieux zo kweya yo pozo sepela bandeko nanga tobima vi wana ona lingaka kovanda na ndako eza mabe ezo pesa ba maladie belé oko comprendre te oyoka okomi nzoto kilo obésité yango nezoya parce que nzoto ezo sala musala malunga te olobi onga nasalaka na musala mais nzoto ekomi même rythme et meseni yebaka ke eko edo sunelo te nzoto elingaka fo ba variation ozo changer yango neza bien oso ozala mobali na yo ozana mwasi na yo na ba ete bobo bimi na bino bandeko nanga nazaki ne sengo makase komona papa na biso uti na Autriche aketi na Suède yena mama ba sepeli pendant bandeko esengwa ndenge wana et bon bozo vandani bu bengala danos ko ka sonité awe eza 100% anonyme ezo travailler très bien nazo travailler bien nazo zwango penda à cœur parce que naza na souci na bino lobi soki bo sepeli lobi so kutena molonga nya bien et kozale sengo na yo na famille na yo kolanda biloba ya batute kolanda voisine na otat azala toujours négative ba kosambisa yo biloko ba congolais simbaka te pona ni bozana ba langage ya ndenge wana boyibite ke balobi la parole c'est eza puissance soki ozolinga olobika eloko ba congolais simbaka te bozo komiloka ka bino moko bozo loka ba activité ba mboka na bino muta fongolisa shop biloko ba congolais wumelaka te oyoka ka lobi shop ekangami mais oyanga au nom de Jésus maloba na bino musika na kati ya bandako na bino oyanga ko simba et puis live together oyo eko wumela bakoko oyo bakoko nanga bako ya kosala même musalo nazo sala pona kombo nanga pesa la ka Déborah bino mo boyebi Déborah na kati ya Bible azaki na se ya nzete juge munene abandi ko sala ko traiter makambo belé c'est mon nom nazwa baptême na kombo ya Déborah vraiment boye belé bo hésiter na bino te nazolo baka na batu yaka na positivité nga na sina lambi elubu na ngai na lambi bloko na nga botala ba dossier gaya na kati ya ndako ba dossier oyo nyoso tu boye bisangai
après bolobe simba te luvunu na beno na loba na bino na mnoka mboka nanga luvunu eko simba na kombo na Yesu. Vraiment ba mama batata bandeko na lingi bino mingi ba oya ngai boya ebele botala ka ndeko mwasi na zotiela bino audio na suka ndenge likambu ezuye. Vraiment bokeba omoni eloko na nzela eloko soki eza ya yo te eza ya yo te. Ce qui est oyo eloko eza ya yo eza ya yo. Oyo eza ya yo te ezali ya yo te ko welela te. Ata tango ozoya ozoluka libala soki libala eza ya yo te ko welela te po soko zui okende ko yoka ndenge ko swayo. Bade onanga libala eza bien. Kozala mibale parce que nzamba lobi esika o batu mibale to misatu bazali ngana za na kati na bango. Boye bake bino ba femme seule wana na ba homme seul. Nzamba za na kati na bino te. Pona ya lingi place batu mibale bazali. Surtout suko yo zaka yo moko. Yako luka molonga ni na yo boya. Et puis loko soki eza ya yo eza ya yo. A soki elo olobi nzambe ngai na kei na sule baoba na yebiki mobali na ngaza kuna ozope mobali na yo okute na mbongo na nzela kolokota te tala gauche na droite ba misusu pe obwaki baboki mbongo bakomi kobwakela batu ba malade babwaki ba malade na yebi mama moko yebisaka nga lobi le danoisi ke ba même kolokota ba mbongo bibende ba indien awa wana ba indien basalaka bakisi na ba mbongo bibende. Bamso komona pa na kati ya ndako na oboye na liboso porte ou bien place ba lettre bambonga bibende banini kozwa te soko yebite lokotango ka kene ko bwaka na yo ou bien lokotango okei na poste ba magasin ba tchaka ba biloko moko ba charité okoti yango kuna kei ko lia te ba komi ko bwaka bambongo ba lokotaka ba milimo wa bato okene kuna komi esclave na Inde. Awa wa ukomi mukongo pasi o comprenate o sala kano musala ya facile mais o koma koyoka kama kolo pasi mukongo pasi nzoka nde na butu bazwa yo oliaka mbongo wa batu ozokene osala kuna memisala makasi to keba bandeko nanga to sala attention mokili o to yebi place ezokende te kende sala musala na o lia mbongo na mutokino so ba pesi o salaire na o soko lipo liango le même jour ka yo so po ningo sombela ngo sac à cher voiture à cher ba kit à cher biloko à cher eza mutokino mama lia vie ezaka moko to yebi lobi te mais kokende te oyiba mbongo mobali eza mabe mais malgré balobi ke yo na mobali no boza mais soko boza oyibi mbongo no dongo mi yibi yo moko eza esengo te ba mama to charger to sa lokonde ko mwasi oya tindi audio vraiment maman nzamba pambola na sagesse na intelligence mbelelelo yo gorge na soko se kei bandeko baso boma batu to yebite mende o mama ya biso ngaza na problème. En tout cas boya ebele na live together tozala mibali ya ndenge nyoso surtout na kati ya Londres ba jeune fille à Londres boya parce que mibali ya Londres balingi kaka ba consommer Londres. Mibali ya Angleterre balingi ba consommer kaka Angleterre. Balingi na bango te o mwasi auta na France auta na Italie auta wapi bango balingi balinga na bango na bango balobaka ba English ba how are you I'm fine I'm very great I'm very nice biloko bongo balingi kaka ba anglais na bango yango ba mama ba jeune fille ba to sokoza na 30 ans 28 ans Ozana 24 ans, Ozana 38 ans, Ozana 32 ans, ba mama boyoka, ba pasteur église ya Londres, botine de langa batuna bino na omona bangote. Botine de langa ba protocole bokanga wana na église. Mi bali bazalia ba yebi bonzambe, ba bibali ya 40 ans na kati ya Angleterre. Monazana mi bali ya 40 ans, mobali ya 42 ans, mobali ya 38 ans, mobali ya 36 ans. Ba mi bali ya baji wana baze bele me balingi kaka basi ya mboka na biso ya mboka awa ya Londres ya Angleterre plutôt yango na boye bele boko donc oyeti kotak ozui mobali pe ya qualité mi bali basalaka mi bali bakoli awa. En tout cas boye bele je vous aime je vous love ba bonne journée bisika biso bisu bino bo partager bande ko nga bo partager ce que je vous demande bo partager ça ne coûte rien. Ba maman, beau partager, ba papa, beau partager. Moi, voisin, na zangi mutu, bengala danoise, sungaye, et vous allez tokos na nenga mukete. Ba love, bisika, biso bisu bino. Je vous aime, je vous love. Bye bye. Ngayo yo, azuluka masinga yo yo.
sokolo takinga na loto mama yaka tolingana na biso tomona baparent na yoyo ton futur mari na yoyo sokolo takinga na ndoto mama yaka tolingana na biso tomona bapasteur na yo. Bandeko na nga ba Congolais, bonjour bisika bozali na yebisa bino likambo ekomelaki nga lobi le 10 juin 2019 nauti musala nazozonga ndako na banzi na nga mpe komata bien naotambola nakomi mwa to nauti musala na kiti na basi naozonga ndako na banzi kotambola nakomi 5 minutes ya place basi ekitisaki ngai nakomi otambola na nsima na nga ezalaki na elenge mwasi moko kitoko na nsima na ngai alataki mpe bien très propre na bakabelo azoswala na telefone na bandi kotambola mwa mwasi azali toujours na nsima na ngai par après mwa mobali moko aleki liboso na ngai mwa mbala na ntango aleki nzela mpe ezalaki era bien ezalaki ba 16h nauti mosa ba 16h avant tokoma 17h mwa mbala na aleki bato mpe baoleka mituka mpe ezoleka mwa mbala na aleki akwesi mbongo ezali na kati bachassa plastique ya banke wana basaren akwesi juste ka liboso na ngai na lokoti mbongo wana mbamo mwa mwasi azali na nsima wana esinga binanga olokoti yango mbongo ebele tia tokabola nga bi nakabola no mbongo ndeni nayebi yo te nakabola no mbongo ndeni abi te tia tokabola eza mbongo ebele eza laki na yo eza chance na okozongisela ye te oza yuma nga bi te mama mboka oyo tozali eya mboka pasi mosu eza mbongo na ye ya hands mosu eza ekonomi na ye ya business na okokolia mbongo abongo te please balokotaka mbongo okoki kolia mbongo soko olokoti mbongo oyebi mokolo nango totambola nzela olokoti mbongo wana eza nde mosusu oyo ekwei na posha mutu na okokolia mbongo wana te na chrétienne na ben garçon na brada mwa mbala na ye nazongisela bise ata lokwesi mbongo abi merci sister merci penza nzambe apambola yo merci si toyebi so mbongo eza combien nga na bisi eza combien eza 16000 nga bi bongo ozotambola mbongo ebele na nzela oza ba stress okwesi mbongo oza ba stress ote merci fayelaki ekuta na mutu moko mpona pesa ye towana bacope na biso ya business nasalaka liki elemba mama abi nanga ok na ndengo na façon osali façon ozongiseli nga mbongo en tout cas non namona makambo ya boye ti fona sombelo cold drink nga mpe na bisi ok problème eza te merci so lingo récompenser nga na cold drink problème eza te merci abi ote toke na kwe moko na kwe awa potala mbongo eza ebele mwana fungola ngo na miso ya bato boye eza te batoti bakolandanga mbala moko saint esprit kati na nga ayesinga binanga komeka kokende na bango te kokende na ye te nayebisi eka brada never mind merci na cold drink olingo opesa ngai merci problème eza nango te nzambe afuta na ye nga kende na nga mpe na okende na ngai na bandi kosala bapa na ngai mwa mwasi na landinga binanga sister yo oza yume yaka tokende kozwa cold drink yo moto olokoti mbongo mama ozokangama na nga pourquoi nayebi yo te na bandi kosala bapa nakomi likolo liboso mwa mbala nabimisi mbeli from far alakisi nga binanga omoni eloko na ngai nasala o lelo obiki bandeko na ngai na banzi mbangu na banzi mola meli na pema kote na otambola kote nazalaki bato baoleka bato bazotambola mituka mpe ezoleka na bandi mbangu esalinga emotion esalinga kobanga yango naye nakebisa bino bandeko na nga partout bozali soki okutani na je ya bongo zala mayele parce que eza baje na bango bazosala donc bakomema o na kwe bafuye saki na yo soki bazwi eloko ya malonga te basali yo bakokosala parce que bazali na mbeli bazali na arme blanche bazali na mbeli donc nayebi te soki balingai basalanga nini heureusement jésus nzambe aza na bomoi atikala biso te toyaki na mboka oyo mopaya toyaki koluka toyaki te mpo totikala bibembe botala ndenge bato bazokufa botala nde makambo mabe ezosalama na mboka oyo please ndeko na ngai yo moto ozwi audio oyo panzango na bandeko mosusu mpo bazala mpe keba oyo elingaki okomela ngai nzambe kaka soki nzambe te heureusement jésus yango nasali audio mpo na kokebisa bandeko na biso kute na likambo ya bongo zala souple kolokota te zala souple mpenza souple merci nzambe apambola bino kuku boya ebele na sous le baobab life together boya bas to buka to déraciner célibat femme seule
homme seul to longola ba parents ba stress boya ebele ko s'inscrire boya ebele botala ba coordonnées yango wana email na biso yango wana numéro ya téléphone yango wana boya ebele bo s'inscrire et kozala bien maman kolinga lisu ozala yo moko te papa boya to kata lien wana tozana no ebele ba diaspora bozala ebele to lingana entre biso et kozala bien to longola AVC to longola ba stress to longola penza tozala together tala kaka soki to leki ba 45 ans ti likolo bana na biso ba koli ba kena ba uni ba université ezosala ke ba parents bazotikala bango moko solitude ebomaka malembe ezali maladie moko ebomaka malembe okokufa mbala moko te okosouffrir ekobengela yo ba maladie ebele ba cancer ba diabète ba maladie ebele vraiment bandeko na ngai ba AVC ba tension parce que tu es seul. Alors Nzambe ye moko lobake l'homme quittera et s'attachera à sa femme. Alors boya ebele ba maman boya ebele ba papa boya ko s'inscrire na sous les baoba live together okozwa mobali ya malamu papa okozwa mwasi ya elonga. Vraiment boya ebele